bino elubu ya pondu o ngana bengaka mingi pondu végétarien mais soki totali malamu ekoki kozala nango mpe pondu végétalien mais koya kopesa différence entre végétarien na végétalien wana ekozala mpona émission mosusu yango na banda kolakisa ndenge nalambi elubu oyo na kosala mwa rappel bokoki kokuta na chaîne YouTube nanga awa vidéo moko nasala kombo nango vous saurez tout sur le pondu sakasaka congolais. Donc na profiter na vidéo oyo pona komema lisusu mwa éclaircissement ko compléter vidéo nanga wana ndenge nalobaki yango en fait pondu en fait ezali façon ya kobenga ba makasa oya manyoko. Donc eza ba langue ebele. Na République démocratique du Congo toza na pondu ebengami na kombo ya sombe kuna na baswahili ebengami na kombo ya sakasaka na bandundu na Congo central babenga ngo pensaki. Donc eza ba kombo ebele na batetela babenga kango diese ou quelque chose comme ça si je me trompe pas. Donc toza bien d'accord pondu eza kombo ya recette te eza kombo ya produit to ya kasa to ya légumes o to bengi feuille de manioc na lopoto. Yango soki mutu alambi pondu na ye à part ba pondu o eza ba recette lokola pondu ya limbondo pondu ya lifolo toto sakasaka mukedi ba pondu eza ba kombo ba recette il faut qu'on respecte plus ou moins recette ndenge ezali sinon wana eboti eloko mosusu neti pondu ya limbondo soki ochaki bicarbonate te ou bien ochaki mungu ya basenzi te et puis en plus ochaki mafuta na yo na suka te eza pe ya limbondo te surtout pe soko bakisi on ba tomate ba makambo ebele ekomi recette mosusu. Donc pondu eza kombo ya recette te yango pe na ngaki na éclaircir pe ko senga bandeko nyonso bazar na habitude so ba moni moninga lambi pondu na eto achango crevette to achango carotte to achango tangawis ekomi susu wana eza su pondu te ekomi eloko mosusu na ngaki ko annoncer bino ke pondu ezaka kombo ya recette te na biso bangala vrai kombo nango ezaka pondo donc ezaka kombo ya makasa oyo baluba babengaka matamba bakote mosusu pe babenga ngo kaleji eza bakombo ebele pondu wana. Donc tozala d'accord soki mutu alambi pondu na ye yende mutu akoyeba soki pondu alambi eza pondu au céleri pondu à l'ail ou pondu nini mpona journal lelo nga amemeli bino pondu végétarien nalingai mpe koloba boye pondu ya bavégétarien ezali soki neti oyambi mopaya moko aza na interdiction to ye moko apona aliaka misuni te aliaka mbisi te nde esengeli osalela ye barecette ya pondu végétarien na biso na Congo na otangela bino ba meilleure recette ya pondu végétarien eza pondu oyo babengaka sakamadesu ezaka normalement batiaka nyama te batiaka mbisi te pondu ya mbika pondu ya nguba pondu ya chou pondu ya mosaka oyo batia masango pondu mosusu batiaka ngo pe makemba na mbala sukali ba recette na biso végétarien yango na ye na solo oyo parce que nazwaka pe ndeko na moko akomaka végétarien soki akotika na mandako baoyamba ye na basalade boni koyamba moninga na salade po kaka alobi aza végétarien lambela ye pondu oyo eza adapté na ye sikoyo soki olingi olamba pondu eke pondu wana bavégétarien bakolia yango eloko esengeli otya na kati ezali eloko moko ya bagenre nguba ou bien bagenre mbika ou bien genre wangila bafamille wana nde eyaka koremplace misuni. Bon nako retenir bino sur longtemps te sans plus tarder liste ba ingrédients ya pondu na biso tolambaki lelo ezolanda kaka sikasiko. Pona pondu na biso tozana besoin ya pondu on a tiango déjà na nzungu na tie mai donc tozana besoin ya pondu à qualité moko bien ou bien pondu yo sepelaka nango. Donc tokotia poivron vert na o bozo mona milai kuna donc to benga ngo piment turc na tie si solo o ya biso Afrique nga na préféraka solo o esi eteli solo esi etela et même ba vitamine mosusu par rapport ya solo à vert donc ça dépend de l'eau ni ozo lukana nzoto et puis solo esi eteli et même moi goût moko légèrement sucré par rapport à vert et même à bololo donc ça mutu na mutu nga pe na salela mingi solo o etela makasi. Na groupe le Béaba de la cuisine rdécienne, to salaka publication moko, o tozako lobela, ba vertu à solo o etela. To kocha aubergine moko,
ya modèle oyo mingi na kongo babenga aubergine violette. Nga na poni na tia moka moko parce que saison oyo ekomi déjà cher, donc na kotia 3 courgettes. Omoni na kotia ba courgette misatu, na kotia ndambo ya poireau, mungwa, na kotia ndambo mama nguba, mais ko kotia pe nguba oyo ya poussière à pembe, mais en tout cas il faut tia mwa nguba. N'expliquer qu'il y a un mingi na début pourquoi ba végétarien sur l'ambeli bango mwa nguba et kota na kati, mais au kotia plus de nguba nga tia volontairement na diminuer pour ba na so ba rêver ka ke nguba ya na kati ba olia souté. Matungulu ndembi, mais ndembi otrochango na suka tant recette comme presque ya kobela. Awa suto na mélange moko lokola tozo lamba 100 cubes. Mélange ezali ail, céleri, persil. Ail, céleri, persil. Les années il y a on de remplacer cube ou bien cube ndé remplacer kayango to lo baboye. Pona bato ko choquer o esali céleri banini. Ba cube bo chako basi ba sala. Misu sera na ba carotte na kati, musu ba céleri ba biloko kilikili. Ta on kaka yo moko tia ngo boende comme ko bangisa. To on a besoin ya mafuta mbila, oyo eza mafuta mbila fait maison nga mo mutu na sala ki yango. Na kotiela bino lien moko so bolingi boyekola pe kosala mafuta mbila oyo ya bino moko. So koliaka mafuta mbila te otie oyo moni malamu. Nga nazaka mutu moko très traditionnaliste, naza pe conseiller na ba nutritionniste oyo tosito lobela ba vertu bolama mafuta mbila na tango nini mafuta mbila ekoma mabe. Mafuta mbila ekoma mabe na niveau mo boye pona likambo songolo to tala mona émission mususu mikoleko ya soki kolo a permettre. Oyo eza mafuta na mbila na nga fait maison. Ba fait maison na ezaka très riche na mai. Parce que comme osali yango na appareil te, au filtre ndenge okokaki, donc tolo bake pourcentage moko ya mai eza makasi na kati. Voilà, donc nazongeli ko expliquer. Pondu, toche ba piment, poivron vert na piment turc, solo ya biso ya congolais, solo ya mauve, courgette, mwanda mwa poireau, mungwa, nguba, matungulu, ndembi, assaisonnement na biso ail, persil, céleri, na mafuta mbila. En tout cas, na biloko yo na okoka kosala pondu nanga ya végétarien. Tokutani sikoyo na moto kuna na bandako tokisa pondu, bon to ya kolanda suite sima. Voilà, toche pondu na biso na moto. Donc sikoyo na tokisa yango pendant 1 heure du temps polele. Boya rotuna ngate po nini okanga te, donc oyebi mutu na mutu azalaka na culture na ye na habitude na ye. Selon place à kolela, selon place à utela, donc na bana bo 1 heure du temps nzungu polele etoka nanu yango moko. Naza pe na ba recette muso apondu na salaka na tie nyonso mbala moko. Ezo dépendre na recette, ezo dépendre na humeur, ezo dépendre na yo moko kaka. Soki yo salaka nde mususu okei kaka. Mais na mko lelo okoti na chaîne nanga po tala ndenge nga na salaka. Donc yambaka façon osala na ngai na kimia nyonso po elubo ezalaka selon mutu na mutu. Mama soko tie boye opelisi pe hot mbala moko ha. Donc boyoka nazo pelisa hot. Voilà bandeko pondu na biso ezotoka toujours siko na olakisa bino ba légumes. Donc ton aubergine moko mobimba na kati yango. Toza na ba 6 aubergine na biso oya Congo to benga solo na courgette moko na ndambo. Ba élément oyo tokonika te. Yango tokotika mobimba. Awa sikoyo toza na matungulu, toza na poivron vert, na piment turc, toza na une courgette et demi, pe toza na poireau na biso yango yo. Ba élément oyo tokonika yango. Bon, mutu na mutu asala selon ye, ngai na nikaka nyonso te na pondu. On a ba raison ebele. Première raison na lingi biloko na ngai ezala na saveur to consistance na munoko esa neti potage te. Oyo luboa mindele te ke komi sous potage, ba niki nyonso balambi. Raison mususu pe ezali biso ba être humain ndenge nzamba sala biso, mastication eza nécessaire pour na nzoto.
On a peut-être dans ma émission mususu là, je nutritionniste na biso ko expliquer biso pourquoi ko mastiquer est nécessaire. Moi na muke bébé, azan a besoin à mastiquer na nuté tant azan muke mais tant akoli pour un système digestif na mastication est nécessaire pour biloko amelango te mba moko kyu et kiti kuna libumu. Donc yangwana na tika ba élément mususu pour na biloko ezo forme déjà bien na munoko ça la aspect mo beauté net sur potage net sur nini et en plus surtout sur les pour nous végétariens muto akuta peine mabaku o akoki ko mastiquer et ça la bien si ko to kene ko mixer ba partie eza pour na ko mixer na zona moi nanga moi nsuka teila azali awa akosunga ngai pour na ko mixer. Bon on a bandi déjà konika ndeka na lobaka ilubu eza selon moto na moto hein. Donc nga na linga te comme poto ya makasi donc eza plus net tozo acheter yango. Totala ndenge sali na kati yango wana tozolongola ngo to ya kosa deuxième tour ya ba légumes etikali bato comme na deuxième tour allez teila tia ba légumes wa mususu na kati. Ok bon bo solisa ba na lingala esunga makasi nga batu mingi bayebi nga bayebi ke na ekola lingala na kimikolo esunganga donc équiparate so écoute na bomwa na kutu bien. Tiens, nous sommes là. Ok. Ça va sourire. Voilà, tiens, nous sommes. Non, bah, Mickey. Bon, bah, toi, il a 9 ans, il a un peu noir, hein, il a bon, c'est à tout kanga, c'est là. Go Teila, go. C'est bon. Ok, nabi misango. Voilà bandeko, na okata nanu hot. Voilà, donc na kati hot po bokoka koyoka makambo na oloba. Awa siko ponu na biso ebeli depuis 1 heure eza na moto sans couvercle. Siko tokoya kotia mwamba nguba na biso. Donc na début ya vidéo na expliquaki raison o so ça pondu végétarien et ko sengela otia élément moko ba genre o. Eza musa na we salaka. Mais au coco tchango peu plus, quantité un peu plus importante. Voilà. Tu as déjà mon mangou banabiso. Siko awa na chaki mungwa te. Na niko cha siko mungwa. Yoka na kocha bouillon te. Eloko mususu te na kocha awa. Oye me mara mungwa. Na kocha moi mungwa na en quantité. Voilà. Eza mungwa nga linga mingi ba sel marin ya modèle O. Nache nanu lutu moko parce que na lamba penza très salé te. Pour ça attention, mala muta bakisa. Si ko mélange na biso na baki to mixa ki meto mixer en pété que makasi to tie. Voilà. To tie bo likolo. Ensuite, to na ba légumes na biso to baki otika mibimba yango. To déposer likolo. Donc tout ça ndamba courgette, donc tout ça qui na 3 courgettes, tout ça moko na ndamba. Tout ça ba solo na biso, to kati yango boye. Kati yango 4 parties, na ba aubergine na biso. Voilà. Donc na minute nzungu esali nete tondi ti likolo parce que totikela ngo temps ebela. Ba légumes ekita pe makasi tango ba légumes okita. Tokoya ko bakisa mafuta mbila na biso. Ensuite
totokisi yango tout ensemble. Tant au monde a ketikali ka ba 20 minutes pour ebela to ko bakisa ba assaisonnement na biso o to préparaki ba ndembi na mélange ail, persil, céleri. Comme to che bouillon te mélange on faut faire na dernière minute parce que saveur nyuso ekobima. Botala ndenge zo toko. So epo lingi obenga o pondo légumes. Et ya nango na problème te. Mende o eza na problème koya ko commenter wa o pondo a motindo nini eza pondo végétarien, pondo légumes, pondo simple, benga o komo so bengela mais eza pondo. Voilà, à suivre to kutani tango biloko wana nyoso kiti. Voilà, donc tango ibandi ko toko na boso na ko yebisa bino nde to kangi mufini ko yango na zongi. To kangi mufini po musuba otuna bo mufini to kanga te yango to kangi. Voilà donc ba légumes nyoso ekiti nde bozo mona peza ekiti. Bozo kende ko bakisa siko mafuta mbila so linga mafuta ezala ebele po koliango na loso ou bien poza mutetela ko bakisi mafuta biso ato gérera pe selon ndenge bana biso balingaka. Donc to tche na mesure. Voilà, na tche na mafuta pour le moment. Nazo kanga nanu na tche ko e fondre. Nazo kanga nanu po bomona mafuta nano ekita muke na koya kocha assaisonnement oya suka o na lobaki ezali mélange na biso ail, persil, céleri na bandembi pe to koya ko bakisa mais avant na cha assaisonnement wana na ko balola nyoso convenablement soki oza awa traditionnellement ochaka lutu na nzungu no ya pondu te eza droit na yo mais ngai avant na cha assaisonnement na ko balola convenablement il faut mungu ekende partout makambo nyonso ekende partout tokutani tout de suite dans quelques minutes to zipi lisusu hein. Voilà, nana sangisi nyonso bien. Sikoyo nakoya kocha assaisonnement nanga ya suka. Ndenge eza boye totikali su na temps ebele te na tiaka yango na suka po emema mpe ya basolo nango nyonso et en plus emema mwa baport nango nyonso ekufa te. Voilà, donc natie ndembi omoni naye kotia mélange na biso oyo kopesa ntsunga na goût yango wana. Ensuite na baloli lisusu voilà, donc omoni lisusu etikali vert clair ntango bomona nyonso elimo couleur wana vert eza sute nde pondu na biso ebeli tokangi tozobekisa siko baassaisonnement oyo asuka oyo totie wana ozipi voilà tokomi na suka botala pondu na biso ebeli pondu eza na mwa supu donc eza pondu ya ngwangula te soki ezalaki pondu ya ngwangula ifo ezala na supu te ekauki donc ba recette neti ya bangwangula wana nde kombo ya recette oyo eza pondu végétarien okolia yango na eloko olingi soki oyambaki végétarien otieli pondu okoma ekoti mwa bikelakela ezosala bien bon nanga mpe na éclairci bino raison esali ke na baloli la vraie raison bandeko na ngai eza ke bomonaki natiaki nguba sikoyo nguba wana natiaki mpe natiaka botruk loko apake so sikoyo na baloli bien te na fini bien te
banguba musu ko se retrouver na basani et za kitoko te. Voilà donc pour nous na biso yango yo lelo penza bandeko toza dimanche les jours moko normalement na sala ba vidéo te na pemara mais comme na lambara chaque dimanche moi pondu pour na famille yango na préféré ko partager na bino recette oyo to suki vraiment bongo pour na lelo donc j'espère que recette oyo esepelisi bino esungi bino boye bakaso bolambeli végétarien na kati ya recette ona mwa nguba mwa nini oyo maïs biloko esungaka ba végétarien penza belemo neti ba nguba ba maïs ba wangila ba mbika na ba féculent musu neti patate douce ukoti kuna na kati makemba végétarien oli yango bien parce que komemela biloko nyonso nzoto na ye eza nango besoin. So oza muto asika na chaîne na ngai na invité au s'abonner ou cliquer na cloche na notification pour ozwaka ba nouveauté pona lelo to suki awa émission mosika malheur moderne epesi bino merci kola pambola bino nde bolandaki ngai donc ba vidéo nyonso nasala yango ndenge moko te mosusu nasala présentation assiette awa tosilani kaka boye ndenge nzungu ekotokotokotokotoko ba Meka kaka. Merci hein. Je vous aime. Toloba o toloba te. Hey, biso toloba o toloba te. Awa, ba meka kaka. Ba meka kaka. Chouchou. Dora mega cielo moki. Wala ba vertige. Ba meka kaka bandeko ba boyaka elubu na premier regard te baboyaka elubu na solo nango te baboyaka elubu na couleur nango te bameka kaka meka oyeba na français baloba je vais goûter pour ne pas mourir idiot meka na yo tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka ngo te soki omeki te ndeni oyeba bameka kaka meka oyeba. Vous en avez marre d'envoyer de l'argent vers votre famille en Afrique et qui n'est toujours pas utilisé à bon escient? Comment supprimer la frustration et la peur au ventre qui hantent les esprits de la diaspora lors d'envoi d'argent vers l'Afrique en se disant « Est-ce que l'argent envoyé à ma famille va-t-il être dépensé à bon escient ?» La réponse est toute trouvée avec l'application Monfa qui vous permet d'envoyer la nourriture à la place d'argent et qui sera livrée directement à votre famille au pays en Afrique. Comment faire? Tapez appmonfa.com sur un moteur de recherche comme Google et ça y est, vous êtes dans l'application. Cliquez ensuite sur une des 3 catégories suivantes: supermarché, boutique ou restaurant. Choisissez alors votre pays et la ville, exemple RD Congo et Kinshasa. Voilà, vous y êtes, vous pouvez choisir le magasin et commencer vos achats. La marchandise sera livrée à votre bénéficiaire sous 48 heures, sauf si c'est une commande pour le restaurant qui, elle, sera livrée le même jour. appmonfa.com, la solution à vos problèmes d'envoi d'argent vers l'Afrique. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui l'émission
oseka de malewa moderne.